rappelle bato baza na nsima te ozomona te kuna mpenza bato baza mpenza kuna en tout cas c'est avec plaisir donc nde eza bebe otavesa toulouse ye wana donc toza momona ngiringiri awa bacameraman bazali mpo biloko ezokita mpenza ebele en tout cas toyomoni nde nini tozela esila bon tozonga suna kati oui tokozela esila parce que on est là nakoloba merci na maman parce que abandaki na dadi depuis malade ti lelo dadi atiki biso eloko olobeza te tozolela toyebi ke tolela ye na kimia que ce soit ni na baartiste na bafan partout bakolela dadi dikambala lenge esengela etaka yebi sengwe. Merci beaucoup en tout cas nazaka na maman Fabo comprendre que nous avons vraiment awa na avenir batu basu batelemi déjà baza vraiment ebelé pour accompagner baza tina suka ba mona pena ça juste bonjour mais ça l'équipe pourquoi avec ça OK merci beaucoup des fois en tout cas nous avons vraiment eza vraiment matata maman livre tindi aye vraiment kotala pour maboboto atika ba comme biso bino ba jeunesse ba otika biso te hein en tout cas merci beaucoup hein kana mingi te vraiment tozonga lisusu mais bazala ka wana pe pour na décourager biso ka wana pe pour na finga biso ngana oloba boye ce n'est pas dit que ceux qui m'ont tapé si merci aza soi-disant flatteur aza soi-disant ceux qui n'étaient maman na mokili ya lelo mutu mobo oza famille na été elle n'est pas dans l'obligation hein? Elle n'est pas dans l'obligation elle le fait parce que ye moko apesa témoignage na yeba ke apesa témoignage mo na Dubaï tant to voyage kanya lebi nga na mesana kolia na bato banda bo mwana na nga na yeba ki déjà koluka na banda ko sala ba commerce na nga na banda ko pesa pe bato bongo lelo soki na bakisi moi pourquoi pas na lia na bato parce que mesana kolia na bato ezate ke tozo kumisa dans le sens que soki ndeni te ezaka kotala ke mama wana akana bolingo na ye. OK merci beaucoup à bato vraiment boto ba chone eza ebele ba confrère ba consoeur baza awa biso kama ndapa na biso biso na biso kama ndapa na biso to pesi vide avec voilà ba zoom awa esika azalaki kofanda espace eza mwa moke tozobari kutu nzela toza awa tozaki tokuti mpe keno toye matanga surprise arrivé ya maman na aide na ye balobi loboko mwasi soki epesi ya mobali yeba te mais tema biso bapandisako to basongisongi tosi toyebaki déjà toyebaki donc ofait information à source na kati pe nde toye tokimi mbangu mais nga ninge bagrand pote bacameraman faut bazope mwa vie kuna écoute, on va dire que lobo a bien obéi déjà pour le moment toye ana matanga tokuti bino bovandi ezalaki makambo ya place olela ndeko dadi ditambala mais na minute nayebi te comment boza koanalyse makambo ya liwa ezokomela bino d'états états nani akosala analyse ya liwa Bible lobby, l'homme ne pas mettre de son souffle pour le retenir. On ne fait pas d'analyse nanaliwa. Dieu a dit, de la poussière je t'ai retiré, de la poussière tu y retourneras. Donc mutako kangali kambwa liwa, to mutako loba concernant liwa, ezaka nzambe oyaza maître de toutes choses, maître de temps et de circonstances. Mais du moins
la prière peut renverser quelques données établies par Dieu. Nous disons Kaya Ézéchias, prophète a annoncé à l'obi maladie oyo zobela nzamba lobi na yebisayo okobika nangote. Mais na départ il y a prophète Ézéchias a balolé longi atali mur à l'obi nzambe Seigneur souviens-toi de moi. Et Dieu a changé les données. Hein? Parce qu'il est lui seul le maître des temps et des circonstances. Tout ça l'analyse, tout ça l'analyse. Tout ça l'analyse. Pas si nabiso eza parce que nous avons eu une famille. Et cette famille s'appelle la famille artistique. Yango. Mais du moins, Sorotali, la famille de Dadi Di Kambala et la famille de Pouloulou. Et celui de Mundweri, de Solange Mindondo, de Mama Zozo. Bayebanite. Et ça, mutakufi na famille na bangot. Mutakufi na famille na bango. Mutakufi na famille. Lelo oyo, au monde appelle na balabala moko boye. Il y a 5 ou 6 personnes mortes na balabala wana. Tolo banini. Balabala wana lekisi toto condamné liwa. Donc en fait, pas si nabiso ezaka parce que nous sommes réunis dans une famille qu'on l'appelle famille artistique. Il y a wana soki batu bakufi ça fait couler l'encre. Mais en fait, la famille a batunde koufeli. Dans sa moi rectification mouké, analyse par rapport à la révélation Isaac Pachoko. Il fallait beaucoup faire. 13 comédiens y a mineni. Donc par rapport au Nayango déjà bosala qui prière au ezala qui bakamba qui on pas papa na biso de la foi. Liwango eso tikate et so continuer, c'est par rapport à ça. Celui qui connaît le secret de la mort, ce n'est que Dieu. Hein? Secret à Liwa, il y a 3 personnes au Bayebiang. Moutaliboso et Zanzambe. Yenda ebi secret à Liwa. Moutami Balé et za bateau et basalara batumabe. Bangonde Bayebi, comment est-ce que la personne est morte? Moutami Satou et za Moutouye Moko. Amiye Belindenga Mikoufeleli. Alors, loko la mowe iba posake ba question te. Orotuna nani. Loko la pe nzambe batuna ke mituna te. Okotuna nani loko la paix bateau basali muninga mabe peut-être bateau basala rabatu mabe bayeba nakate on n'a pas 28 yeux pour na koyeba nani asali mutu mabe otuna nani. Donc le secret de la mort est un mystère caché. Mutako Loba, c'est lui qui décide sur les sorts des gens, c'est Dieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup vraiment, merci.
c'est que tout le monde jugeait que Niga c'était comme ça. Alors là, on a commencé à faire des dimanches pour qu'on expose au niveau des enfants. Parce que ça de mentir, c'est fermé, Dieu aussi c'est fermé. Donc déjà, avant vendredi, on peut déjà finaliser avec l'endroit. C'est pour qu'on s'est dit si on est là où il y a les campagnes des églises. Campagne d'Islam. Demain, on va encore continuer avec les dimanches pour essayer de faire des messages pour certains. Et je pense que déjà, il faut plus tard, mais déjà dans l'ensemble, on va être fermé tous les jours. Il y a des congélateurs, je suis sur mon ici. La valeur de la tête arrivée, mais vous Fiston Zonga Sima. Poso la cima. Obi. Poso la cima. Zonga cima. Et puis, il m'a déjà la place à chaque fois. Il t'avait déjà préparé. Qu'est-ce qu'on peut être
La commune de Guinée, la